bana inikin isa IST. Pourquoi Betidia ya Congo boza kotika Congo na maboko ya Barwandais po bokotuna ke bokato zolo ba mosika la poto pourquoi to ye na Congo mais boye ba yango ke lokola ba négociation za ko salima soki corps etel tiseke de zongi eza ozonga ngape na kozonga na mona kati na kozonga na corps ya kulute etel tisekedi bobo manga nenge bobomi kulute etel tisekedi kanamba bomanga nenga boma muzero la Désiré Kabila nenga boma Katuba Mwake nenga boma Samba Kaputu nenga boma Aimé Kabila nenga boma beau-frère nanga Floribert Chebeya naleki nanga Arma Tungulu nenga boma Mbunja Mabe. Peuple ya ndenge nini, quelle sorte ya peuple congolais to fungola miso, peuple congolais to longa na distraction, peuple congolais to tika ba polémique. Botala lelo on a minute na zoko sabino na kopesa message na ba soda congolais. Général Olenga, Général Etumba, Kanyama, Tango Fort, Général Amis Naba Congo. Bino tuba miso na yebina o na yebite. Les lobes préférés, oui, milliers biso, vous préférez vous soutenir un imposteur Rwandais la tête à pays, chauffeur taxi, un illettré vagabond, il y a aucun bagage politique, arrive du politique kanam, et Bembenayo et Kolala na kati ya mabele à Congo. Congo est allé à Batuchite, mais les lobes oyo bino ba mende, bobé mina, Tinke Mulumba, ba Claude Machala. Lelo oyo bo préféré Bakike Mulumba bino tout bo bemina ko boza ko préféré bozo mboka bozo 80 millions de Congolais en otage, bokadi peuple congolais en otage. C'est grave na moment oyo Matata Pono akimisi 187 millions de dollars américains bakanyango na beach mobila ya Brazzaville. 187 millions de dollars américains. Peuple congolais, est-ce que tout ça peuple nous a menangai pour la nino tinanga na bota mana kumona kumona peuple ya ndenge oyo hein lelo mwana sem o lelo bitumbe bundaki na ngirigi longba 8h tina siko bitumbe zako bunda na kata Kisasa baza kuluka babo maepo alobi vérité abengi imposteur wana na kombo na ye Arido Hippolyte Kanambe kombo ya papa na ye Christophe Kanambe kombo ya mama na ye Marceline Rwandais touch Rubera Rwandais touch Moïse Mwangabi Rwandais touch Naba Vital Caméléon wana za Burundi diaspora bana kin bana inikin isa IST. Pourquoi Betidia ya Congo boza kotika Congo na maboko ya Rwandais po bokotuna ke bokato zolo ba mosika la poto pourquoi to ye na Congo mais boye ba yango ke lokola ba négociation za ko salima soki corps etel tiseke de zongi eza ozonga ngape na kozonga na mona kati na kozonga na corps ya kulute etel tisekedi bobo manga nenge bobomi kulute etel tisekedi kanamba bomanga nenga boma muzero la Désiré Kabila nenga boma Katuba Mwake nenga boma Samba Kaputu nenga boma Aimé Kabila nenga boma beau-frère nanga Floribert Chebeya naleki nanga Arma Tungulu nenga boma Mbunja Mabe. Pour l'année biso to vanda lumba 2001 jusqu'aujourd'hui peuple mumbato le la kakata to le la so ki biso moko to mi libérer te peuple congolais motako libérer Congo azalité so ki biso moko to longoli ba chaîne o ezotambola na mitema na biso ya haine le mse bela bato bazo ganga wayambo tokoboma wayambo ifo bobo wayamba zo fonction wa Matata po yona kimi 687 millions de dollars américains. Ngai na bino ba combattant en France, na ya Belgique, na ya Londres, na ya Afrique du Sud, na ya Canada, na le moninga la. Peuple congolais to changer. Peuple ya ndenge nini? Peuple ya ndenge ni bazo vivre na ba rimer. Peuple ya ndenge ni baza ba émotionné. Bolongwa Kanambe ngana kubuma yo Kanambe. Motazo kima na bangombe 28 000 ngombe kimi na ngona Tanzanie. Moto ndengona bozo tika na tête à pays na biso peuple congolais to longwa la distraction les lobiso ba diaspora toza partout dans le monde biso to ba diaspora partout dans le monde boye ba yango ke wayambo soki kora kulute tete sike de zogi wayambo par zoya na korwana bongo bobo mabiso to tala na nji bolobi to lobuna na terre to ya na terre ko to ya na terre wana
na terrain ya Kisasa soulèvement populaire et salema to bengana ba Rwandais mbala moko pona ni tozotika mboka na maboka ba Rwandais. Pourquoi bino ba militaire aka Lofungola ba militaire aka Mobutu tozalaka na DSP tozalaka na Sarma tozalaka na 31e brigade tozalaka na bagarre civile depuis 1997 baboma bino na Kitona tina le ata soda moka beta lance roquette azate armée ya ndenge nini ba militaire ya ndenge nini faible et puis motango aza na tête à pays yoke causerie morale na bino afutaka bino te une année impayée 6 mois impayés ba militaire ya ndenge nini bana mura 185 dollars au bozora na to ya banque lem sous 6 mois impayés basoda bolamuka basoda congolais bolamuka moma ekoki Tshisekedi wa Mulumba kei ife basalela ye mausolée et puis tozo pesa message motolokola Sami Badi Banga métis raté grand mafiose moteki bangi na Hollande mafiose mobeti cheki na poto motoka Sami Badi Banga ko jamais ko yamba corps Etienne Tshisekedi Mulumba di motolokola Sami Badi Banga oyo atanga classe na ye wana onverse pona koyeba ba prix ya ba diamant ba nini mafiose vraiment tout changer to longwa na bêtise to longwa na ba distraction to longwa na haine to longwa na koyinana to longwa na komibomana l'air ekoki ya unité to benga na banguna po to tonga Kongo na biso na ba Nigeria na ba Ghana na ba Somalie kuna ba Ethiopie kuna ba TGV koti pep na Congo to salaka ta tonga te ata alimeti te to salaka bougie te to salaka eloko moko te na Congo bino bokasi beglize obotie wana ba passer Mugalo bazo corrompre ba passer ba Kanya ba Mamo Langi ba Marcelo ebele ba passer tu wana yo moni wapi mosala ya Nzambe okutani na nguya ya Nzambe baza koboma brebi na bino pe bokangi munoko vraiment ba passer congolais bozonga na nzela Nzambe apamola ba congolais nyonso oyo ezalaki ka en direct na leki en direct mpona lakisa bino ke bozila ba américain te bozila ba belge te bozila ba allemand te ba français te yoke pays ya occidentaux ko libérer biso il fait biso moko to mi libérer ndenge peuple le 4 janvier 1959 ba mi libéraka internet ezalaka te na 59 mais ba congolais 59 ba leki lelo biso ba congolais 21e ne o ba tota ba internet na esprit ndeni ba bengana ba belge ndeni ba bengana ba français bana Kisasa bola mukakulu te Etienne Tshisekedi akufi Sami Badi Banga koyamba ye na aéroport te botelema jamais Kanambe wana ridi politique Kanambe akutala jamais là Etienne Tshisekedi ba jamais de la vie bosa place au sa mausolée même na palais du peuple zali même na 7e rue wana place ba beta basket zali bokolongola pe muzero la Désiré Kabila na mausolée na ebo tsepe Etienne Tshisekedi wana ye moto amemela biso ba Rwandais nana memela biso ba Rwandais nana mema ba Lubero baya liboke lelo ba Rwandais na tête à pays abengaka mwana wana nani Hippolyte Kanambe abengaka ye mwana naye et puis balobio Kanambe botama na ewaboro ya ngomba ba neige kuna mama negeni na mataka na ngomba pa no kobota ye boni ba mafia ndenge wana na mboka batoko yango tolobi ke Tshisekedi besekande lokola kuluta laliawa ava kuluta kitala Kisasa fait ba koro ya signaki gouvernement nebima soke bibite soulèvement populaire jamais ba André Kimbuta mine pola mais la rateka ba bangi banini ba kuluta Etienne Tshisekedi est-ce tango Tshisekedi azalaki vivant André Kimbuta tikala ko côté pas Tshisekedi botika ba vantir na nzota mowe tala lo mandi ko Afrique du Sud ba respecter liwaya ya Mandela to respecter liwaya kuluta Etienne Tshisekedi wa Mulumba ezalaki ngabo ketuwa yambo na sali penzemba kitoko hommage ya Etienne Tshisekedi ezako bima et puis na sali et puis bo sanatke mwana semba sana soutien na biso il fait biso tout au soutenir beaucoup na ba réseaux sociaux bo mobiliser bato tala ba bukinda ko na partout na ngiringiri lelo bitumbe zala ki longba 8h na ngiringiri po Kanamba tini ba mercenaires babo mwana semba vraiment peuple congolais peuple ya ndenge nini peuple ya ndenge
surtout biso ba congolais oto ya libanda wa lokola tokoma na ba toilette ya poto ebendaka mai tobosa na Congo bande kuna ngai tozongela mboka na biso to réfléchir ero ezali era polémique te ere ya distraction te binemi ya Congo ezali général Etumba olenga binemi ya Congo ezali ba congolais ba mende wana ba Alexis Tambwe Mwamba Suki Beloka makako ya ibuka na mbandaka yango na akira pesa ka message otikala malamu merci.